au moins moi faille la déco, au moins moi le komoko. Yo bomba yango avant que tu ailles banda tonga déco. Parce que ezala na passe ceux qui ninga za na passe yo ko passe ezala une partie ya bino. Ndenge nga bino kozala na yo kaka na passe na bino nga okokate. Donc nous mona na passe na no ko mona maya mishutu mena mishutu na bino edelia finanga. Donc nous mona bino tani tanga mon côté donc okate. Peu ko biate la Congo na ici. Amen. Ceux qui viennent de l'éli, ils allaient à joie. Il y a ma bonne nouvelle, il y a ma bénédiction, ma kamakito. Année oyo. Naza ko lubango pe bleu les ako yoka ngana. Abele pe yoka mama. Kate ba to so abi tuka. Amen. Ba za na bi tuka 10 décembre na ngi biso nyonso. To ye mo. Ele bi yamwe. Amen. Na zo ba makapaso na zo na ba mona kana mutabafanti. Te uza mabozo lo ba to zo. Yo ne mama zo ba. Voilà. Sika tolelaka en secret nzambe moka yebi akopangwisa biso na misungulu tozala kaka vrai na nzambe totangwana kobanga kofosuye okobaka bitoko bilobi maman dors bien on vous aime beaucoup lala maman à demain olala lobi nzokelembi lobi à demain naningi bino mingi oui. En tout cas, voilà la biographie de Sylla Bissalo. Sylla Bissalo, humoriste congolaise, sur scène, l'artiste quotidienne et humoriste originaire de Kinshasa, Sylla Bissalo est une véritable icône du théâtre congolais. Avec plus de 25 ans de carrière, elle s'impose comme l'une des figures féminines les plus marquantes de la scène africaine. Récompensée à de nombreuses reprises, dont le prix de la meilleure actrice africaine centrale, aux ICOM Awards et plusieurs distinctions au Mongita Award, Sylla Bissalo séduit par son charisme, son énergie débordante et son amour authentique. Sur scène, elle rencontre sa vie ou la vie quotidienne avec une touche de dérision typiquement congolaise, mêlant rire, émotion et réflexion. Son show est un voyage entre traduction, modernité et amour populaire, où chaque spectateur se reconnaît. Site web ezali www.billetweb.fr. Na bandeli site ezali www.billetweb.fr. Otie entre parenthèses, ou soit otie trait, Sylla Bissalo est égal agenda. Tant que vous mettez au cliquer dans carte directement et qu'on amène yo, je crois que tout ça même langage na régie et qu'on paie ça yo directement photo ya Sylla Bissalo bokomona ebimisi biso théâtre de gymnase ou ezope sa biso date ou ezope sa biso ba détail nyonso. Martini cosmétique andimi asala na perte andimi na ye que biso ba bonné na ye ba femme caviar pour poso na biso époque. Hâtez-vous vite stock ezosila. Martini cosmétique asali promotion ya ba produit nyonso na 50%, ba savon, ba sérum, ba lait, ba gommage nyonso tout obiso to yebi o ebombisaka biso le poso. A réduit ba prix nyonso tout na 50%. Boya na lombangu batu baza kowela yo mto lali yo mto vandi okoya ko rater olali pongi la muka. Martini cosmétique azali ko komisa biso ngebu. Soko pakoli mafuta Martini cosmétique le poso comme ngebu. Miss ne comme ngebu. Nzoto ne comme ngebu. Moi papa qui n'est nulle part ailleurs exate. Restez scotché na Martini cosmétique.
Boyambangwe, promotion à ma produit nyonso, na 50%, Martinique Cosmétique, à Bukimbongo. Poyo nangai, na Martinique Cosmétique, toko mangie bungebu. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso, bonjour, Libakwa Goulanda, tonto Irano, les tontos, les abakou, et bon début du week-end à tout le monde. Nabino Nyonso, Bolanda Rabiso, Naboke Nyonso, na P Média Télévision, salutations Nabino Yango, na PC Bino, et merci Nabino Lissoussou, Neng Boza et Belé, na poste téléviseur Nabino, Kolanda émission Oyo, analyse sur avec tonto Irano. Et merci aussi à tous les abakouk qui s'impliquent dans la vidéo nabiso, qui commenter, qui liker, qui partager. Merci nabino ndenge boza vraiment ebele connecté na la émission oyo bokolimisa kaka ndenge tolobaka na lomesa no totyaka maneti oyo mpona lofundu mpo lolendo te kasi totyaka yango mpona komibatela boyebi kaka retour ya lumière eza makasi. Et merci beaucoup plus aussi à maman Elimbizi hymne national, sans oublier Maman Zozona End, la mère des opprimés, Maman Claudine Inès États-Unis, Nabosanité, Maman Justine Kitoko, Bayenyoso, Bozui, tant vraiment na Yarope Sabiso Lelo, Boy Bani, Tomemele Bino Moko Lelo, avant tout Banda, Bantango, Karanini Tokina Lombango, na SB, Boyebi était tous en des chaînes de télévision, ou ils en sur YouTube, et puis bientôt là, déjà démarrage, il y a SB Cinéma, N'est quand même ça a annoncé qu'il y a un gros. Et vous avez déjà un fonctionnement. Et tout le bien na SB, tout ça, un film encore, il y a Kitoko, Destin brisé, au bino tout, vous avez été film, on est à Kitoko, kasi, et là, il y a mouture, na Eli Bino, il y a Olobaete, tout tellement, vraiment tout consommer bas produit, tout consommer bas produit, na biso comme il faut, n'engega tout ça, et, n'a pas remarqué, moi, bah, négligence, et bah, nous, côté, les sous makasi, je dirais pas totalement négligence, mais Boyebi était SB ezali na activité au toyebi biso nyonso déjà le 23 mai 2026 toza na film moko et pardon toza na production moko kitoko spectacle o ezali bongo na salle ya Maribel gymnase batebele basepeli bazosenga vraiment makambo elekana ndenge singeli yango nde vraiment ezali mama na likambo na biso ya moi ya lelo ya tongo ya lelo ya poko ya lelo ça dépend na ngonga oyo Ozoli Baku ya Kolanda Biso et boy baete na ngambu ya les abakou de lesbi toza pe na film na biso la demoiselle de la mort vous excusez ceux qui n'ont kotanga yango nazali vraiment na déjà précision ya film na biso parce que j'étais vraiment trop pris dans ma motali promotion na ngambu spectacle et na zoki temps penza kokota na musino te na ngambu ya les abakou mais toza na la demoiselle de la mort film ezawana et nazo senga vraiment na bandeko o bolingaka sila bolingaka SB bolobaka ke sila ou rien bo manifester na consommation film ezotala vraiment te toloba vérité film na biso ezotala te la demoiselle de la mort film wana ezotala vraiment te ceux qui nazo préciser bien voilà la demoiselle de la mort ezotala vraiment te toza déjà na 5e épisode, tous en 29K, atabino moko, 29K, na SB wapi. 22h, tous en 29K, SB na bisote, wana les abakou routen, tokumu kende wapi. Tonito sa nini. Spectacle kaka, to nini. Tolobaka mingi awa, eza dia ba matière, eza dia ba distraction yaka, mais ou eza distraction te. Spectacle komi mabiso na distraction, consommation film te. Toloba vérité bandeko. Tous un spectacle eza mambo eza ba activité maison mais yango nde ko distraire ba ba consommer film non tozo diminuer visibilité ba film na biso alors tant tozo diminuer di visibilité ba film na biso SB ko s'avancer te to lo ba clair destin brisé ba vie nango eza mingi te ba 41 vie wana nde bozo mona 41 quand des ebele te. Il faut tout la vérité. Moi, je suis là pour applaudir na Oeza Kobeta Mabokote parce que je suis à Bakou, parce que je suis l'oncle et il faut cacher Boebi, tout ça. Non. Moi, je dirais tout justement la vérité. Nazanaka pour la vérité et puis pour motiver les gens, na Rolobake, to consommer ba film comme il faut n'engue tout ça là. Spectacle, oui, mais en 2026, du solo to beta, 2026 et puis dans le mois de mai. C'est encore 6 mois.
c'est encore 6 mois alors epesi biso kilo na nini toloba siko vérité epesi biso kilo par rapport à quoi ne kosalaki tokomona ba 29K na film na biso kitoko lokola la demoiselle de la mort na film lokola Destin Puissé ba vie ekomi muke o nini pas toza spectacle mais non ok nous sommes billets ezo lié ou soit ezo empêché pour consommer film en tout cas bande koto la muka na ya lisusu na mbela ya koloba te que je suis la voix qui crie dans les déserts to ya tozongi la film te parce que na minute yo matière ekoti te toza toujours na maison na biso parce que l'activité eza ebele toza na mo besoin de distraction te alors bokotika ba raison na bino kopesa ke parce que matière tout ça non to consommer ba film s'il vous plaît en tout cas to consommer ba film s'il vous plaît et kozala eloko moko ya malamu na ndeko azolanda ngai ata soko ozwi peut-être de temps kolanda te soit télévision na yo soit tablette na yo soit téléphone na yo au fini au côté d'un film au tika ngo ate coulé et ça ka consommation pour peut-être que j'étais très fatigué mais soit te ngo e consommer kaka e kota libonné e koti sa vie yango neze ya mutu ya tu peux être fatigué oui na utaki kayo na talambola ki mingi na sali mingi biso tout e komela biso ngamo a on a yebisi bino ke la demoiselle de la mort na zuite ko tala yango te eza péché te mais na sa mona ndaku elobi te ke na ko tala kango te tout ça déjà dans le 5e épisode je dois me rattraper pour na ko tala film et ceux qui peut-être na ozo chance à ko tala ngo mobimba te je peux consommer les films en appuyant simplement la touche où ils permettent biso ndenge tolobaka rec ou soit tolobaka stop na open na anglais de façon que film ezala consommer vie ekota ezala nango makambo milayi te o kaka il faut tala kaka soki ndeni te parce que il saute obi peto ke na musindo mutu nyonso pe tazala na besoin ba pese ka leçon avant mais lokolo zaka baku kolingaka SB avancement ya SB egosalema soki ba vie na biso ezozala likolo soki ba boni na biso bazomata soki ba spectacle ya boyezo salema ne tozo ba ki SB zo avancer mais tant tozo diminuer visibilité na bato bazo kamo ba ke ça ni na spectacle kuna ba vie muke ba ke ça ni na spectacle kuna oh mais non il faut tout le rappeler vérité ermoko alors s'il faut parler du spectacle nazana mo ba détail ebele on a yeli bino lelo to me kosolola d'abord oza comme difficulté namoni ba point belé to simbi mais point wana to simbi yango te vous savez dans le monde informatique ce n'est pas donné à tout le monde qu'on maîtriser au babengi informatique il y a encore des gens au besoin apprendre l'informatique lelo ba plateforme ndenge kota makambo informatique ndenge kota technologie ndenge avancée et pour ne pas critiquer quelqu'un ici il y a aussi des gens au besoin en retard billetterie oui tozoka mon français billetterie mais na kosomba billet na nga ndenge ni na réserver place ndenge ni na sa ndenge ni nazoka kuna carré d'or nazoka kuna carré ya VIP nazoka kuna catégorie tout consonant sa ndeti ndeni ah naza bakuku maintenant tanoka na musika non nous pouvons nous aider ya koyeba ndeni ya kosala c'est simple na téléphone kaka oyo za nango déjà mondela facilité biso nyonso apprenez biso informatique sans biso moko to pesa accord mundela sala système qui est tant sur na téléphone il faut créer un compte Google pour permettre que téléphone est identifié yonde responsable des téléphones na ba bazana mikili ya poto na ba pays développés déjà ato yibi téléphone directement sur ba bête na serveur ba à partir de GPRS il y a beaucoup d'options il y a beaucoup de façons où ba ko repérer to na anglais on a té déjà téléphone ils permettent que le baguette non téléphone où ils ont ndeko kiala ils ont ndeko sila ils ont ndeko Michou Mbembele ils ont ndeko Naomi Loko ils ont ndeko X ou Y donc tant on crée compte Google na yo na téléphone ils ont identifié directement na numéro de téléphone na yo à partir ya compte Google na yo ndengo to bengaka autrement adresse mail est créé na créer adresse mail nanga c'est là nde kopé so accès à aucun nous sommes bien na biso na ndenge ni ngape naza na téléphone oui oza na téléphone quel que soit marque oza nango na beti li solo bato likelele te otenga naza muta téléphone ba touche ngape est-ce que il y a aussi des téléphones touche où ils rappellent la création ya adresse mail pesali
mais tokota na angle na te tozo ba généralité na bato bazosala iPhone bazosala Android tout consort beaucoup excuser lumière na biso zo varier et ça n'est pas ndenge courant peut zo varier. Alors tongo beti na adresse email na yo toza na email moko oyo ba présenter biso na fiche et ça parmi les émissions élémentaires il fallait tout démarrer nango mais on était déjà en avance boyebi que ezali comme déjà billetterie jour moins il fallait tout que déjà chaud pour nous resomba billet yango muke na meki kozonga muke sima ko meko sala rétro pour nous expliquer na baye bazo comprendre bien te obeti na adresse mail auto bengi rangerproduction.fr obeti na adresse wana je crois nazo affiché déjà yango à côté na écran na biso obeti yango tant obeti na Range Production na Range Studio pardon s'il vous plaît rangestudio.fr et copier sous directive na beti Range Studio na ngai et puis sima réponse ba copier ça netinga par exemple tonto Irano ba y tout répondre tout à l'heure bonjour pour accueillir les billets de Sila Bissalo, rendez-vous via ou soit vient de ces liens suivants pour payer les billets. Nabandeli. Après avoir commis la bongo, monsieur X ou Y ou madame X ou Y, bah répondre facilement, gentiment, bah répondre bonjour tonton Irano pour accueillir les billets de Sila Bissalo, rendez-vous via ces liens suivants pour les payer. Pour payer les billets, bah biso adresse ou site email, site web, tout le bango bien, bah tout mettre ça informatique. Site web ezali www.billetweb.fr. Na bandeli site ezali www.billetweb.fr. OK, entre parenthèses ou soit tout est trié, trait, Sila Bissalo est égal agenda. Tant que vous mettez au cliquer dans la carte directement et qu'on amène yo, je crois que tout ça même langage na régie et qu'on paie ça yo directement photo ya Sila Bissalo bokomona et bimisi biso théâtre de gymnase ou ezopé sa biso date ou ezopé sa biso ba détail nyonso. Alors na suki wana te pourquoi nani kokota na profondeur pona koyebisa ndeko moko boye maxolo o tobetaka lisolo ya salle de gymnase o ya SB autrement dit Maribel ezali lisolo o eza approuvé na ba parisien na nini to solo masolango bien propre na ndenge ya ba responsable. Ah voilà. Alors na kei na likambu o etali ndenge tolobaka artiste ngonde nani o akobeta kuna te akosala spectacle azande nani. Voilà la biographie de Tokoloba Boye. Sila Bissalo, humoriste congolaise, sur scène, l'artiste quotidienne et humoriste originaire de Kinshasa, Sila Bissalo est une véritable icône du théâtre congolais. Avec plus de 25 ans de carrière, elle s'impose comme l'une des figures féminines les plus marquantes de la scène africaine. Récompensée à de nombreuses reprises, dont le prix de la meilleure actrice africaine centrale, aux Icom Awards et plusieurs distinctions au Mongita Award, Sila Bissalo séduit par son charisme, son énergie débordante et son amour authentique. Sur scène, elle rencontre sa vie ou la vie quotidienne avec une touche de dérision typiquement congolaise, mêlant rire, émotion et réflexion. Son show est un voyage entre traduction, modernité et amour populaire, où chaque spectateur se reconnaît. Donc voilà, aza mutu asikaka na bato aliaka na bato ndenge bomonaki succès na joie na bonté tout consort. En fait aza na hypocrite. Voilà la biographie de l'artiste et comédienne Sila Bissalo, la maman de Sabakouk, Otolobaka, meilleure artiste africaine, Otozo
souhaiter Nzamba Loboko as la meilleure artiste du monde. Et pourquoi pas, Ezala Bongo, Ezo Kende Malembe, déjà Ngwana, Bomoni Ezo Kende, très kitoko. Alors, nini Ezo Leka Nangambo ya Bieteri. Bande Konangai, Nayaka Awa pour nous revoir dans sentimate, Nayaka Pete Sugi na Zuba information na source, na meki ko vérifier, na Zuba source nanga. On a lingi Tomeka ko partager idée na bino, na lingi pardon, tout partager idée ensemble na bino. Billetterie na classe Otobengi, Carré d'Or et Silaki. Déjà, tu es bien depuis samedi, Carré d'Or est qui sold out et Carré VIP est qui sold out. Tu tiens qui na catégorie 1, na catégorie 2. Oh, ce qui est vrai, tout ça déjà dans 90%, il y a réussite, il y a spectacle parce que les billets déjà sont mis presque déjà tout le bas et 10% est tikali et ça n'a pas le côté. Bon, ça 6 mois mon bimbo est tikali. Pour 10% de yango au ça qui spectacle écarté na ndenge sengela iki c'est impossible. Déjà moins d'une semaine déjà billetterie sold out bongo kaka na 6 mois etikali. Problème les autres qui sont imposés wapi. Problème eza awa ya mutuya abaku kulamuka solola kota likamboyo. S'il faut parler, il faut parler. S'il faut faire des réunions, s'il faut faire des stratégies, il faut les faire. Pourquoi? Batu nyonso balingi kaka bake na Carré d'Or. Na lobi bien na bandeli na souligner population nyonso bakoya na spectacle wana balingi na bango nde Carré d'Or. Donc fanatique nyonso ici là, c'est comme si alobi ngai soki na zarata na 100 francs na nga na banque na okende na place moyenne te ngai funa zaraka na VIP ngai funa zaraka na Carré d'Or. Nazo yeba te nani wakotika na catégorie wana nani wakovana na Carré d'Or. Nazo yeba te place équation ekoti yango place marambo ekomi compliqué yango. Est-ce que il fallait pas Mams aloba que non, il y aura des avantages au na Carré d'Or, il y aura des avantages au na VIP. To il fallait aloba ka boya ka nombre na spectacle tout ça dans le 23 mai. Pas ces autres parce que Mams a prometté qu'il bat ma photo. To poids ces autres à la parce que batu belé ba satanda quitté na sold out il y a 2 jours wana ba ganisa ki 6 mois ebelé. Toyaka ko somba me baza script déjà ba place yango oyo bango fallait bazala. Ba place na bango oyo bato ya malunga bazala et commis déjà épuisé. Ndeli kambuza awa yango. Toto yano lobi ba place ya honneur to kanisa ki ekozwa lanterne oyo ba peut-être ba osoma nano ba catégorie mususu VIP tout ça 123 €, 130 € pardon et ekozala na moi lanterne na 73 € wana ekozela yango nde eza épuisé. Bato bazo koka susu kolinga osomba ba catégorie moyenne te. Bato tout bazo viser kaka na catégorie oyo tolobi ya VIP et puis Carré d'Or. Mais si on nani wa kosombela biso catégorie moyenne, nani wa kovana na Puruto, nani wa kovana na tribu d'honneur. Soto sala boyinga na oyeba te soto sali kamongi. Parce que d'autre part soto zo bosana et ko komo otesi la toni sara mariba yote. Oh confusion ezali batu tout baza na besoin ni ba na place ya ba riche wana ba VIP wana parce que mutu aza mutanzala na kati ya SB to abaku kazati. Tout ça la boni. D'où nous avons proposé en tant que patriote il y a SB, en tant que tonton ya Babakouk, moi je propose na Mams et notre manager Bébé Yann bon augmenter le nombre de places il y a Carré d'Or et puis VIP. Si par exemple Maribel wana est contenant 1500 places, bon chata 1000 places na Carré d'Or na VIP. Parce que nous allons connaître des confusions pour rien. Nous allons connaître des problèmes sérieux pour rien. Il y aura plein de gens qui vont libanda ya Maribel wana pour nous retirer makelele ke biso nous soko taka na Carré d'Or. Pour ça, dans ça la demande nanga ba organisateur et spectacle et surtout beaucoup plus aussi à Mams ici là en collaboration avec son producteur
bon augmenter espace ya carré d'or et puis VIP bon pesa ngo place ebele po batu mingi bamoni bango nde bazana makoki batu mingi bamoni bango nde bazana makoki naza vraiment na spectacle na oyo naboka misu be mama zozo azate naboka misu mupandi bo mama elimbisa azate natali boye chuchu na nyoto ye wana likolo kuna mtu babenga liposa sila nde wana kuna na tribu d'honneur na Colombia to diminuer mutu te mais to lobi noko leza likambo ekwei en tout cas il faut trouver des solutions d'où ndenge to lobaki option ya deuxième journée tout ça impliqué ngo kaka et ça l'appliquer mais même si to na deuxième journée il y aura toujours un problème parce que il y aura toujours des gens au barolinga bazaka na carré d'or na VIP ça veut dire que si la biso la zana ya mutu ya classe moyenne te en d'autres termes to bango bongo si la biso la zana ya mutu ya classe moyenne te azana ya mutu boko ko mekaye te na likambo. Et Dieu merci, nous disons félicitations à LSB, félicitations à Sila Bissal, félicitations à Sila Bissal. Na tchele bino miwa image oyo bolanda réconfortation aussi la zosa na bana na ye pour ne pas dire bana nyoso mais asali yango entre Naomi Lokwa et puis Michou Mbembele. Tota la vidéo comme ça tout se retrouver tout juste après. Merci. Ezala omoni mwa faila ndeko omoni mwa eloko moko yo bomba yango avant moto ya libanda tonga ndeko no parce que ezala na pasi soki ninga aza na pasi yo yoka ngo pasi ezala une partie ya bino ndenge nga bino bozala na yokaka na pasi na bino nga okoka te donc omona bino na pasi te na okomona mai ya misu tu mai na misu na bino edebi afina nga donc omona bino ata litanga moko te na okoka te mpe ekomeya te na kongo na ye amen soki bino bozeli ezali ya joie ya babonne nouvelle ya babénédiction makambo kitoko ane oyo naza koloba ngo mpe bleu eza koyokanga na bele mpe zoyoka mama bate bazozwa mituka amen oyo baza na mituka te 10 décembre na ndenge biso nyonso toyeba amen nazoloba makambo solo azomonaka amonaka na moto bafantine te ozanga bozoloba tozozwa yo nde mama zoloba voilà nsika tolelaka en secret nzambe moko ayebi ya kopangwisa biso na ya miso ngulu tozala kaka vrai na nzambe totangwa na kobanga Maman, dors bien, on vous aime beaucoup. À demain. À demain. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Maman Afi Mayemba. Et bonne guérison à toi. Merci beaucoup plus à Maman Lissi Abakouk na niveau ya France. Na ba conseil na yo tikaka tonto iranote. Ozora tana yo ko partager, o pesaka ba conseil. Ozora loko la famille, ba maman na nganyo so bolingaka tonto irano je suis là. So bozo mankenga peut-être ezaka likamne to sola na privé et toza wana toujours pour no bunda na marambo yo. Et la guerre sera longue. Neto lo bagayi populaire. Mais bana na nzambe bazaka toujours balongi. Awa marambo te ndoki yobelela zongi sezati. Biso awa nde Yesu. Tovanda kaka na kiti na sentiment te tozaka nde awa mpona koevangelize liloba ya nzambe awa bonzambe awa makambo ya boye na boye eza te bonzambe nde ezali awa Yesu Kristu oyo akufa na ngomba ya Golgota mpona biso bayina basumu toyaka mpona kopesa ye lokumu toyaka mpona koevangelize ye toyaka mpona kosanzola sila te oyo akomona kokata parti na yo nalobi bien toyaka mpona kosanzola sila te mais toyaka mpona kosoutenir sila na ba initiative na courage na musala ya théâtre moto abongi na lokumu moto abongi na masanzoli moto abongi na kembo c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth otobondelaka et voilà si la bisole tant que soldat d'élite tolobi mamango tomoni c'est comme si c'est l'équipe tomo réserver basal mususu
nga na komo rêver kutu Marty na komo rêver ba Stade de France na komo rêver ma mebele ba Didas Arena pour ma rebelle déjà et comme na ba calcul mususu et puis non esalema te makambo mutu nyonso aza na besoin zwa photo na Mame Sisila mutu tout aza na besoin zwa photo boyebaka lisolo tobetaka ya Champs-Élysées Sila Bisalu ayaka par hasard na Tour Eiffel mais bato ebele baregetaka eza lokola Jésus-Christ ntango alekaka kaka babeti lisolo ke nani wana azoleka na aveugle yo te Yesu Kristo mwana Nzambe asalaki baeffort ndenge lelo oyo bato ebele bakosala effort ya korate occasion oyo te alors en tout cas nasengi na bino encore unième fois nalobi mpona kopréciser bebe Yann Mams notre producteur bozwa solution na oyo etali carré d'or na VIP bato balengi na bango bakatégorie mosusu te yango nayebi te soki 50 oyo wango eza mbongo te to baklasse oyo batieli bato wana eza bambongo te ube nini babaku boya misike bopesi nga na malili na nzoto mais ça va boye nde ezalaka c'est ça la force c'est ça qui démontre la force de l'SB c'est ça qui démontre la force des Abakouk balobaka kaka mpona oloba yango moko te mosala ezaka teke te Poutine soki nde nini soki Obama de les critiques soki Sarkozy de te mosala efe monana na bato nini ozalaka na bango entourage novandaka na nani oliaka na nani obangaka nani tozalaka na problème na nani fotalaka Sila Bisalu amonani ki azalaka na problème na moto te bato tu bakokoyela place oyo tolobi donner. Merci beaucoup à tout le monde. Merci na bino ndenge bozwaki temps na bino kolanda Tonton Urano. C'était ça les messages na lobby to yenga te to regretter ne lokote d'ici là peut-être solution zozwama et encore 6 mois parce que nous sommes au mois de novembre et il y a décembre janvier février mars avril mai et 6 mois au etikali eza pona bino eza pona ba disposition s'il faut augmenter le nombre de places il faut le faire parce que kuna saturation c'est salami na bato tout bazo réserver toujours ba place na bango na carré d'or na vie et puis ba ebake si Dieu le veut peut-être ba ozo solution nga na ndimi yango ki ba ozo solution parce que masolo to solo la eza pona kopesa kimia na ndeko moko bo to yima te nga nazalaki na besoin ya kovanda kuna te bakesanga nga nani tete kuna eza likambo ya famille eya lokwa toyoki na église. Donc c'est un peu ça. Merci à tout le monde. Bon début de la week-end encore une fois. Bon début de la week-end. Et du week-end plutôt, bon excusez, mon français on est tout le bagage. Les arabes sauté tout ça là on kaka parce que ça va langage mindele ba yela biso. Bon début du week-end na maman Françoise, na maman Elimbizi, na maman Duzona End, na maman Fimayemba, na maman Yvette Pemba, na maman Justine Kitoko na États-Unis, na bosanité maman Claudine Inès et maman Lissi Abakouk, maman Mireille Abakouk et vos enfants vraiment ebele, maman Mira Abakouk, malgré tout, ti le loboé, to ebité sur les années, ti soye et tout ni, et to bosani pété, bandeko nyonso balingaka nga na bokebi nyonso, pour continuer ko s'abonner, ko liker na Clé Média Télévision, na lobaka bien, bolingaka nga, mais babonnement mouké, to sa ko boni, to foxete. Et ça par volonté, par amour, vous s'abonner à la chaîne à Tonton et vous ça la bien, tout comme appelle à abonner belé parce que ce qui bien vous ça la montée va bosser la biso bazati. Merci beaucoup. Tous on a ba film Destin brisé et à la matin, na lo bien et à la mana c'est ma casse. Et à la mana c'est ma casse. Les abakou de l'SBP film wana et à la mana c'est ma casse. Et tala manasema kaski pasi biso moko tondimi esala mabongo alors tout la muka tozonga na objectivité ningi tolobaka consommons l'SB et puis SB kozwa retour à malamu. Merci, bye bye.
il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.